أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بنعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bande ko balandi ya matea na biso ya Islam na nzinga ya Lingala. Na pesi bino salam esika nyonso bozali. Na pesi bino salam na 4 coins ya monde esika nyonso moko na moko matea oyo kokuta ye. Na sengi na Allah subhanahu wa ta'ala akitisa mawa na ye, na kimia na ye, na bolingo na ye likolo ya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na famille na ba compagnon na ba croyant na ba musulman kino mukolo ya qiyama. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Na kumisi nzambe oya botisaka baba mwana zako loba. Na kumisi nzambe oya botisaka vergle mwana zomona. Na kumisi nzambe oya botisaka kinkata mwana zotambola. Tolinga kosalela mingi bondimi na biso bandeko balandi ya mateya oyo. Bandeko na ngai, nzambe oyo tosambelaka biso ba musulman azali nzambe ya possible te, azali nzambe oyo impossible. Oyo tangu yo monike makambo ezali kosimba lisusu te, opusani pembeni na ye nde makambo na yo esimbi. Nzambe oyo epai na ye, epai na biso makambo ezalaka impossible, epai na ye ezalaka possible. Nzambe oyo apesa biso papa na mama, ye moko azalaka na papa na mama te. Nzambe oyo apesa biso mbongo, ye moko azalaka na mbongo te. Nzambe oyo apesa biso bandaku, ye moko azalaka na besoin nango na mituka te. Nzambe oyo apesa biso basi na bana, ye moko azalaka na mwasi na bana te. Oh, bandeko balandi ya mateya oyo na sengi na bino na misengi ngai moko. Toyeba nani aza nzambe na biso, toyeba nani aza nzambe na biso. Po ekomi kokoma na batangu susu oyo mutu akomi kobunga aza koyeba isusu place azokende te, alors que nzambe aza koloba na ye esi tangu na yo ekoki, soki tangu na yo ya kosenga ekoki omoni ozwi te zonge epai na ngai nde tango ngai na kosala mpo na yo. Elakisiki azali nzambe ya ba impossible. Yango na tie message wana na tie sizo ezokokata possible to impossible. Ya biso nzambe oyo biso toyebi azali nzambe ya ba impossible. Nzambe oyo tangu balobi okobota lisusu te, ya lobi na yo na okosi okobota. Nzambe oyo balobi ne tangu balobi yo okozala lisusu okozala geri te, ya lobi okozala geri. Nzambe oyo balobi tangu balobi na yo okomona lisusu te, ya lobi okomona. Nzambe oyo balobi yo okokufa lobi, ya lobi te okokufa lobi te. Nzambe na biso azali nzambe ya Jonas oyo tangu batindiki ya kwei na kati ya mai mbisi ameli, alobi la ilaha illahu anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Solo nzambe akomisaki libumu ya mbisu lokola ndako Jonas avandaki na kati ya libumu ya mbisu pendant 3 jours 3 nuits, alors que mutu moko takoki kovanda na kati ya libumu ya mbisu. Nzambe na biso azali nzambe oyo, nzambe ya Ibrahim alayhi salatu wassalam oyo tangu batindiki ye na moto, ange Gabriel aye epai na ye, nzambe atindi ange Gabriel asauve ye. Ange Gabriel alobi ya Ibrahim nasala nini mpo na yo? Ibrahim alobi na ye hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah azali suffisamment mpo na ngai. Nzambe akomisaki moto ya solo, alobaki na moto ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Oh moto
pela makasi mezala na respect na nzoto ya Ibrahim eloko moko te ya ye ekoka kozika. Ibrahim azalaki na kati ya moto epelaki makasi me azalaki kozika te. Oh bandeko nanga bamizima, eloko nini bino bomoni epai ya mutu mususu ya mokili oyo akoki kosala koleka maye oyo Nzambe asalaki mpona moninga na ye Ibrahim alayhi salatu wassalam ntango asalaki dua ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alors que totiki religion ya Allah subhanahu wa ta'ala tokeko lamuka tokeko sutuka tokoti na kati ya religion ya ba Kristo, religion oyo Nzambe na bango aleli na croix 3 fois gangi alobi Elohim 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 lama sabatan, mon Dieu pourquoi mati abandonné yango eza koloka to nini yo longwe na Islam yo ke kokota na religion oyo Nzambe ye moko azali koganga na croix Elohim Elohim lama sabatan akoki komibikisa te. Yo siko ke kuna bikisa ko bikiso na nini ye moko akoki komibikisa te. Ye moko Nzambe ye moko mwana Nzambe papa akoki koswani ete ye abikisa yo bolia kinini bomeli nini. Est-ce que yo musulman ozali kolanda mateya oyo kakite esika Nzambe azali koloba na biso ke Coran ezali bongo guérison ya malade, guérison ya bondimi, guérison ya ba problème, solution ya makambo nyonso ezali na 4 points ya monde ezali na kati ya Coran. Ozongela Nzambe oyo azali Nzambe ya impossible oyo ketangu yo moni ke ezali impossible ozongeli Nzambe wana nde salela Nzambe kosalela Nzambe oyo te oyo atindi mwana na ye to ye moko bamisusu balobi abongwami ye moko akiti na mokili po aya kopikisa masumu ya mokili, po aya kolata masumu ya mokili, po atinda mwana na ye baboma ye po masumu ya mokili ekoka kolimbisama. Bakamati mwana na ye batiki ye bolumbu, babaki ye na ekuluzu na batu oyo ye akelaki. Alors que tango Nzambe wana akufi pendant 3 jours et 3 nuits, Satan komi ko régner likolo ya mabele. Nzambe azalaki lisusu te pendant 3 jours. Oh bandeko nanga oyo bazali kolongwa na Islam po bakoma koyingela na kati ya Christianité. Ayebi te soki makanisi na bino ezali ya kokangama na mipikolo kola Satan kangi yango to nini. Oh bandeko nanga, est-ce que bozali ko sosola, bozali ko lamuka? Bolumbu ya ba pasteur etondi na internet, bolumbu ya basali ya Nzambe etondi na internet, bolumbu ya ba prophète ya ba messager ya Kongo etondi na kati ya internet. Me mokolo nyonso soko ke na église na okuta ngo ezali ko tonda tina suka na mituna ka yango ezali Nzambe to ezali diable. Po c'est pas normal moto aza censé ya kosambela pona yo oza komona soka na ye na internet, mutakala na yo ozomona na internet na ndinga aza kosala lobi pe alobi azali toujours le serviteur de Dieu. Bande ko balandi ya mateya oyo bolamuka okokende na prophète wana na likulu na yo te, okokende na mosali ya Nzambe na likulu na yo te, okende kaka yo moko. Zongela Nzambe oyo impossible, Nzambe oyo tango moto asuka kabeleli a répondre yo. Eloko yo moni ezali impossible ke péché na yo ekoka kolimbisama te epai ya ba musulman. Nzambe alobisi yake epai nanga senganga pardon na kolimbisa yo. Obomaki mutu yake epai nanga na kolimbisa yo. Osalaki mabe ya ndenge na ndenge tanke yo regrete na se ya motema na yo na suka ya motema na yo, ngai Allah na kolimbisa yo. Me epai ya bandeko na biso ba Kristo po Nzambe alimbisa masumu na bango, ila fale azwa mwana na ye abaka ye na ekuluzu po masumu ya bato ekoka kolimbisama. Depuis pe mwana wana bakama na kuluzu ti lelo masumu wana etikala jamais kosila. Ba Kristo pe bakontinuaka kosambela ti lelo po soki basambeli te bakokota lola te. Alors na mituni mwana wana kufaki likolo ya masumu. Normalement il a fallu bakoma basantu basambela lisusu te masumu basala nyonso balingi po Yesu sa sombaki masumu na na pesi bino mateya oyo po bolamuka bososola
bozongela nzambe na bino bobotamaka ba musulman bobotamaka ba chrétien te pour christianisme ezali religion fondée par Paul na acte apôtre 11 verset 27. Pour la première fois les disciples furent appelés des chrétiens en Antioche. Jésus a tikaka christianisme te religion christianisme ezali à Jésus te bozali ba musulman bino nyonso bato ya soumission à la volonté de Dieu. Nami pesi conseil pe na pesi bino conseil balandi ya mateya na biso tobanga nzambe mikolo ezali kokoma pembeni maye nzambe alakaki biso tokomi komona bilembo na moko tomiluka tobombana na sima ya bakriminel na bavoyu te totelema mpona koluka nzambe ya solo nasengi na nzambe akitisa mawa na ye na kimia na ye likolo ya toma na biso prophète na biso Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam na libota na ye na basahaba na ye na croyant na musulman kino mukolo ya kiyama amin ya rabbil alamin. Atondeli bino pokwa elamu esika nyonso bozalaki ezalaki moko ya humble serviteur na bino Cheikh Youssouf, le directeur fondateur ya planète islamique l'air de la vérité. Pona kolanda mateya na biso bolanda ngo mingi na planète islamique l'air de la vérité en Lingala. Soki bolingi bokota pe na website na biso bo visiter yango ezali www.planeteislamique.com. wana ezali na YouTube na Facebook bolanda biso na planète islamique to basika nyonso bakomi Cheikh Youssouf officiel. Kabola message ona baninga ezali kolongola moninga na mikakatano pe na pasi kobomba yango komi mutema mabe komi lokola ndo kolingi bato bayeba vérité te obomba ngo te nzambe akorevele message oyo kozala ka champion te mpona kozwa bolumbu ya baninga mpona kokabola yango na bato mpona koexpose bango alors que mateya ya nzambe olingo oyokisa yango te wana okomi na moslimu ya mbindo lokola satan. Namipesi conseil napesi bino mpe conseil tobanga nzambe ya solo tokosolola mbala nsima inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you.